informations pour aux pasteur. Nous allons appeler pour le ministère pastoral, bon aux formation. Et go aider Mouta Salamalam. Le projet même dans ma balle, faut la du projet Zala. Mobile il faut y bakolinga moi si naye ndenge ye amilinga. Moi si alinga mobile ndenga linga amilinga. Attaque au milieu déjà. C'est na bolingoté. Au Bible dit to rendre le bien par le bien, pas par le mal. Et le mal te rend par le bien. Bonjour mes très chers internautes, je suis Rézi Makengo, je suis content de vous savoir, très nombreux de suivre cette très belle chaîne Concept Audio. Abonnez-vous massivement, chers internautes, je suis avec le pasteur Esaïe. Vous avez l'habitude de nous suivre souvent à l'église, mais compte tenu de certaines choses, nous sommes dans sa maison, donc chez lui, avec le pasteur Esaïe. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, l'amour du prochain. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, l'amour du prochain. Je suis avec pasteur Esaïe. Bonjour, pasteur. Bonjour. Boni. Malam. Landu oh, les lois. Esaïe bien boy, va place de vendre. Ah, mais oui, hein. Tout le monde a mis une église n'a habité. Tellement on a occupation belé. Nous l'avons dit awa. C'est peli. Malgré ça, moni bandi basé belé banda bose la hak. Banda quoi tiens? Ngabalanda ngaïza bomo. Ah, mais maman soit l'église, soit l'église de. Oh, mutubalanda partout. Mais on fâché. Merci na bande ko kotibi sope awa. Donc merci na bande ko nyoso. Pasteur Esaïe, amour du prochain. Il y a un de le béalelo. Amour du prochain. Pour nous amour du prochain dans l'île. Amour du prochain, d'abord, est parmi les plus grands commandements. Oyo Nzambe a pesibiso. On a 10 commandements au Tozakanango na Exode. Yesu tango ya lobi na nyonso ana na pesimino ka mibale. Commandement liboso, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Yami balabi okolinga moninga na yo lokola omilingaka. Donc kolinga moninga na lokola omilingaka. So yo omilingaka oyoka kanzala. Oya posa vino ezala bien. Wana posa oresi na vie. Wana posa okene liboso. Wana posa osomba boy. So fo okoma pe na posa wana okonisi lango pe batu mususu bakoma pe bon. Donc kozwa pasi ya baninga. Susi ya baninga pasi yo mutazo mona. Yo bani ko mona oke non soki ngana za ki olinga pe na onyo kwa mapona yi. Atena alongwa na pasi odo kozana susi ya baninga toko linga ko sunga baninga toko longola baninga na situation oyo ezoko rendre bango misère. Vraiment. On est amour du prochain. Alors amour du prochain, ndenge o expliquer yango c'est bien. Est-ce que nous va passer pour l'amour du prochain? Pour moi qui n'en pas na yo monan. So le biso va passer sur l'amour du prochain ngana roba ezalaka ngana zalango. Mais na ko bate na loba kaka teke ezali. Soki ezali mbele ba pasteur batonga na te. So l'amour du prochain ezali mbele pe ba église à no belete. De votre église parce que ça veut dire que nous avons venu Kingaboa. Bibois, voilà. Donc l'église tout ça venu pour sanctionner la pasteur moko. Non, oyebi pourquoi l'église est belle. Pour l'église en réalité na Congo tam so église est belle té. Mais ça kama est belle pour ni amour du prochain zangi. Au mona yo sikoyo osambela na ngam na pasteur. Tango okomi ko sambela nanga na ibandelo na obe ngai visionnaire leader bandi ko pesa ba kombo nyos. Mais après le temps ndiko ya yendeni mwana ke akazo ke université. A yendeni ya sombi lupango ngape fona bana yanga pona somba lupango pona koma lokola yi. Devant les amours du projeté, on a esprit de concurrence, na course au pouvoir. Et bien, on a amour du projet. Mais pasteur, tant on se bat qu'ils ont concurrence, et c'est bien concurrence, mais j'ai juste compris que légèreté comme ça, tant on a qui n'a pas bien naïoté, azobenga no benga daddy, c'est que moi j'aime pas aussi d'ailleurs. No benga daddy pour à moins que je me trompe, dans Matthieu 23. Matthieu 23, c'est na Bible, on a Matthieu 23, 8 comme ça, 8 ou 3 comme ça, on dit que au bien mutumoko papa était sur cette terre. Ça veut dire que au bien ka mutumoko
pas perte ce qui est mon côté nzambe ça le connaissez ça dit que yende faut benga père mais nous sommes des frères to benga na père spirituel tenir pour ça dans l'église père spirituel d'abord moi je suis contre ça à moins que nous le que bible ça va mbela mi balene bo baka bo kena biso wana mais ma commis est clair et plutôt sur moni verset eh bien les gens peuvent pas comprendre que c'est comme si j'ai créé en main rotatonner mais là je crois 8 3 comme ça 8 23 Matthieu 23 8 hein 8 OK donc les gens étaient dans l'église dans la messani à mon époque na musika boye au dans l'église frères mon frère pasteur absolument respect mais tant beaucoup une église moko vie à makambo oyo sala makambo oyo sala na miss na ye pasteur ko kutana a passer par l'ingane basi a passer par na faible passer donc nga ba mo li boso a mo sunde ngonate que les jeté ko ta ndenge ngonate d'office au banga yote on a point au lobby que non amour du prochain c'est bien mais quand la bino moko boza na mo pe ba ndeko église te les bande comme sur l'église bo bet na ba 50 ans na ministère ba 30 ans na ministère mais tant qu'on fait pas moi c'est quoi amour du prochain amour du prochain nazolo ba bien eza koza na souci ya baninga na répéter ko lo ba ke ba église mbeleze belete surtout linganaki au mona nga exemple place nga naza bato 5 babimi hein pour ndenge yo lobi amoninga mabe alors so amour du prochain pezali so amoninga mabe bango ba ko supporter faiblesse nanga ba ko ramener nga parce que bible waza fort à supporter za faible ba biteke to ina to ka bana bango oui alors photo surtout amour du prochain to ko ya liboso na ye total ça est faiblesse wana peto sambela pona ye alors comme amour du prochain zate muta comme luka erreur ya mutu po azongo escalier ya mata abatona baza 5 bake banda église 5 église na kata quartier moko atoki ba église combien nzo so ba yokani bazongi na bango ka église moko moi ba église ya beleza te mais quelque part ils appellent bible bisa mala mete ya mabisika nyos mais pas dans les troubles kasi on a zo le amour du prochain peut bien passer bon na ngote aussi amour du prochain zala qui l'église peut na peut belete pour tout le monde qui a passé oui très bien on peut donc trop à 30 églises du début à la venir jusqu'à la fin 30 églises à venir comme on a 30 églises pasteur Esaïe tu vas venir bon parlons de Kimbuta va venir à Milai aux amis Laï si on compte bon ça va 30 églises attends 15 c'est bien 15 pété na venir moko 10 pété ah t'es pasteur on a beaucoup ça va tout mais naza nanjil mais qui ne sait pas c'est pas Njili na nanjil ana kenda ba commune mususu avenir ni oyo yebe ko za 10 églises si je essaie d'investigation dans compter dans temps na yebi ça alors je comment na loba que amour le prochain pas passer bien mon pesa pété te oui ça peine bato bazangi yango soki lelo tozomona bapasi c'est parce que nazolobela amour du prochain biso nyonso na biso bapasteur na bino bajournaliste na bakolo bachaîne na population entière en général ya monde so toza na amour du prochain c'est que moi toza baproblème ebele eza te so tona multitude pe multiples problèmes c'est parce que tozangi nde bolingo ya baninga tozo ko kolinga baninga te lokola biso to milingaka tozo pesa baninga te esika otolinga biso motozala so ngana lina za malam oui moi je n'aime pas ya ko témoigner loko bino bolobaka que passer kufa tikeli mwana bible écoute bato bongo bazana bango ba na bible papa kufi mwana tikali roi etangama ebele na bible ebele sotali généalogie na jeunesse on va comprendre que histoire ya mbota mona que tango ba on va ko atteindre tiba na jeunesse yo komona ti apocalypse on mona que bato ba levite oyo ba uti na famille Aaron le rien n'empêche pasteur abota mwana pe pasteur pourquoi journaliste aboti mwana journaliste bobetele maboko joueur aboti mwana joueur bobetele maboko zela bobetele maboko mécanicien boti mwana mécanicien bobetele maboko so il passe boti mwana pasteur ndé comme il baku exactement que non journaliste boti mwana journaliste non ou bien passer boti mwana pasteur non c'est pas ça
parce que mosala nyonso pour mon akoma yango il faut attendre, il faut apprendre yango. Sachant que dans un journaliste boye, si mon enfant veut devenir journaliste, il faut attendre le journalisme, c'est ça. Pour la déontologie journaliste, voilà. Tant le mettant au kala, makamo pesaki nango. Pasteur, moi avec pasteur. Est-ce que banaba qui formé puisque l'église les enfants ne sont pas formés. Puisque pasteur a formé moi na yé na kibonzambe, tant atiki yango, l'église est pandanate, l'église est pandanate, pas de boronyongate. Yoka biloko mibale panza l'église ezaka te pasteur za formé te omoni bansion bazaka na l'église bango bazota la vocation te na pelo nzamba bisali mutu ndeni mwana na tikali ya kokamba biso te azaki mwana kokamba biso abiso ndo kamba ya kokambi na biso te motema mabe wana pe ekabola ba église. Pasteur j'ai des épreuves OK mutu atikali me bato bazo komundisa ye bato bazaki na tata na ye parce que ba ebi ya kokamba biso te ya mwana non. Dieu peut prendre mutumoko na sa matière likolo, c'est possible. Alors ngana yebi ke zape mabe pe zape malam. Mais ceux qui motoana abenga mapanzana. Formateur a solo libosa nzambe. Kokene formation te po oza la pasteur, mais ala appelé pour na ministère pastoral, bon ozi formation. Et ko aider muta sala malam. Parce que le ngana koko zala na ke formation ya ke pasteur, mais nazana ngala na vocation anate. Et aussi, il y a le trouble dans le ministère. L'amour du prochain, et ça, ceux qui même ont sambe là, na koza na sucia bani na ko former batuno sur la mwana nga. Ngai naza na serviteur tuzana na une église. Aza vice président ya fondation na ngai ya ONG na ngai wana. Aza presque le kolanga so nazati celui aza ndeko na ngate. Aza mwana ngate na bota maza mwana moko avani na biso na ngai banda kala ayaki na maboko na 11 ans asisi ba étude na ye ake université asisi lelo aza assistant professeur na Ezipa aza na responsabilité belle a mwana ngate. Donc c'est pas dit seulement que ba pesa soki ngala na bolingo ya bato bolingo mon frère. Si l'amour du projet existe dans nos vies, bah trouble cause à la terre. Ma bébé cause à l'ébélité. L'amour du projet même dans ma balle, faut l'amour du projet zala. Mon bal il faut y bakolinga moi si naye ndenge ye amilinga ka moi si alinga mobile ndenga linga amilinga. Ata comportement mabe. Oh. Mais si bolingo za comportement mabe Bible plutôt supporter. Non. Trop supporter, côté supporter est ma bête, mais et c'est le comme ce qu'on va régulièrement aux hommes na pointé plus sur le biquet même ma bala mais na poto on a elle va arrêter je n'ai jamais arrivé là-bas mais tu kaka et de réalité ça que non aux peine de kono moko boyer à souffrir à ça na documenté il a rien de kono congolais pour toi commune moko quartier moko aux yeux petit nanda kunayo et après de koana quand il va bana moi sinayo mais eza congolais de nature. Congolais to humain. Moto kaka congolais te mais humain surtout africain. Obika africain bien mot du prochain. Africain sur laquelle place azana posana aleka moto yo a kutaki. Moto yambio na ndako. Il faut natika na ba bon souvenir na ye que ni tete cet homme na cause à la hauteur. Mais tant on a commis déjà motema mabe na ye na ju moi si na ye, c'est na bomiye déjà. C'est na bolingoté. Au Bible, oui, tu rendre le bien par le bien, pas par le mal. Et le mal, tu rends par le bien. Mais si tu as ma bé, tu as fait malama, ya minga nanda kunaye, na baluki moi sinaye. Na tie songi na trouble na bango, liba la bango na trouble, liba le kufi, liba la kufi pona ngai mutazaki songi. Au moins, on a plus que la sorcellerie. Parce qu'on a le biscuit, il faut se supporter. Dans la juste place, il faut se supporter. Ce qu'on a quand on a perçu, exemple, ce qu'on dit, aux victimes locaux, ça la vie. Vous pensez qu'il y a un amour du prochain, le papa mouton sur non. Non. Ce qu'on a amour du prochain, premièrement, pardonner. Deuxièmement, à Kolinga au salé ma bête, mais empêcher de se distancer. Pasteur Isaïe, muto kamado onga china na bilanda kunanga abimina mwasi na ngai asenga na beda bomi ngai puisque soki na muto mona fort pété mentalement na osabe crise na kufi
Alors, nous avons pardonné et puis les autres non, pasteur. Moi, des prochains tolos, il faut pas aussi tout tolérer. Vers l'an 2000, 2001, Nazolo Makambo, Batumi Walanda, on a YouTube, Bayebi. Nous avons grâce à une grande église, Batte belle vraiment. Wanaza Kimbante, église, mon abanaï, Kimbante, na avenue Bibo appelle Susu. Batu bazoya. Alors il y avait des serviteurs de Dieu au Bayakana cette église. En tout cas, pour nanga ko travailler na batu, na mona ngo ba kolongola monga onazate. Do ataza mabe na eto awe la course ngana ko tikala ngana ebinzamba benganga. To bana ba serviteurs wana, mais il y avait deux serviteurs de Dieu. Bana ko tuna chaque fois ce soki yo ozate na mto remplacer. Moni pas mabe muso ya. So ngo tuna ngaso ngana zate ngo remplacer ko yo zana posa na koma nani. Et le mela raté message bimba ba otelo poison nga na kina bolingo na bango na ndima kité. Ma pré temps malade de bandi et passe makasi di bumu passe to kena hôpital à 7 ba bisinga poison. Batu paniqué. Après le temps, Nzambabi n'a ko dévoilé batu na ngamo. Mwana oyo bapesaka tie la poison, mwana komonera Yves. Ayaka na église pour na domaine ya délivrance. Bapesaka ya tia na biloko na ngeza kana kati ya permanence na biso. Mwana komi paniqué abi fona loba. Fona loba makambo. Okoloba ni fona loba. Tango linga bana loba suko ezaka en public bande ba c'était folo bango ana na privé tango basala ba kambino so baza. Ale batwana basinale ba peshe monga kima. Nzamba landa mwana wana. Akendaka ti akimi. Do luka bobeseke ngambo ale akemata na très urbain. Kana poma tete. Ta comme na poma tete ya komata na très urbain glissa akoya lokole katani. Tango lokole katani bamena hôpital ya mama yem. Na hôpital ya mama yem azo bisanga kasi yake intel batu batila ki opo. Batina ngana tilo poizo. Bozala atilelo. Yoka nazoken. Non ngana limisa bango. Tango na yebisi Nzambe bundela ngai po batia ki yango déjà soki Nzambo bundeli ngata na kokufa. Le prix soki na limbisi bango te. Mais tango batia ki yango na kwa kufa mukolo wana. Mais na kufa kite po Nzamba linga kili wana ngate. Na limbisa ki bango. Donc ceux qui te sont sur la parole ko benga na téléphone. OK. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Tango ba ye indi ba comme mal à l'aise, ba kese ngaboli mais c'est pas père spirituel nga pasteur Jitel Malafi. Jili Malafi ayibani na Njil pe ayibani mo mingi na Kinshasa. Tango ba komi pa na ba sengi bolimbisi na pasteur Musa utakufa na ye pasteur Christos Kagum. Ba sengi bolimbisi pa na ye ba vandi ba benga ngai ba senga bolimbisi na limbisa to bano solo la penza to komi ko soana bango. Après que tout kabana baba kenda ba l'église na kenda pe ko te na église wana. Ba pombe ko na église na kenda ko résoudre problème wana. Parce que na mona ki na mibiki saki na ngate Nzambe na mutalinga ki na kufate pour à confondre bango. Après le temps passé na ben on a zobé la batelinga poison ngabete. Comme tout ça te limbisa bato andenga ngape na limbisa kio. Salaka ndenga na salaki sinon. Donc faut d'abord koyeba ko limbisa mutu parce que l'amour du prochain c'est là que baluka ka bolama mutu. Pe bayeba ka ko considérer mabe ya mutu te baluka ka bolamu ya mutu. Lelo bato belé tozotambola ta verset on dezoloba. Verset oyo 1 Jean 4 7e verset au Kitatina 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Balobi 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 7, tobandi wana tosona 11. Balobi quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le monde qui Nzambe abomba avani neka na kata bolingo. Parce que babi bandi balingami
to linga na biso to na bolingo envers nous po ete bolingo euti eza ya nzambe moto ayebi kolinga yende moto abotami na nzambe moto ayebi kolinga azangi bolingo ayebi nzambe te. Alors combien de nos chers, nos frères erota mususu asimbi bible na maboko erota mususu ana kati ya retraite erota mususu mais azana ennemi ya mutu et puis mobali avakane mobali ya mutu soko linga mutu ana olinga pe mobali nete mwasi avakane mwasi ya mutu soko linga kayo olinga pe mwasi nete. Donc omona mutu coup d'état mutu engagé ke na musala mabete apesi le rapport mabepe wa longwa po ya tikala motoyo akabele ko lobelamba yende mutondo ufinga ndako laila ka pongi mukolo yo bani ko zombongo obinda kuna ngeleki ya ye boni wala penda mais onyoso aneza ko zanga moni prochain mutana moni prochain abalobi to linga na biso to na bolingo envers nous et balobi lisusu ni na 8e celui qui aime. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Moto alinga kabatute, se kayebi nzambe te, nazo yebisa yo musola nanga. Soti lelo zaka motema mabe ko sala batu mabe. O même le kuluna la soki ba komi na bolingo ya batu. Ba ko sa kuluna te. Pourquoi ko torturer moninga na yo? Même bandoki, so ba komi na bolingo ya batu, ba loka batu te. Poni ko sala mutu mabe, ko loka moninga na yo. Parce que makila za nango za nango même banganga bako saba tu mabete mabe ezana ba facteur nyonso même au koti na kati église bato bako wele aposte l'église parce que muta pesa muta établir muta nzambe mais lokola bolingo ezate mutalinga koma omoni kozanga bolingo sala ka mutu moye a innover zate ana o imiter o so na bolingo ko innover et loko ezalaki to commission mais soza la bolingo te obanda ko imiter o imitation et soukaka mais innovation soukaka te le fond muta banda na kati na ya mitalaka ata obaza awa obaza na bandeko bino boza na poto boyo kangai moto amema na moto avandi so na ndako na poto o funda o sinala o betele fokop ba mila bakanga yo yebi likamwa Musa nebe ba yo yebi ba relation kuta na batu na bango beba yo yebi mais ye mutavandi so na ndako na ye malgré biye za ya yo mais ndako vanda ka za ye mutakoma na aéroport azwa po ay ba so poto ne za ye même azande ko na yo ko bolo bana ka sute ovana na mioka ndeko na yo bozo solate ya to leki na yo ya na bilo quartier bolia kama tembe na Kinshasa koma kuna ko bombeleye non balobi muto alinga kabatu te ayebi nzambe te ko linga mutu te la mbebo na linga kote baliyeba ka muto alingi yo na ba moment ya difficulté ozana ngozoleka moment difficile de ba ka vrai muto alingi yo tango bato so ba ko yina yo ba ko baye yo a cause makamoko songolo eyela kiyo a cause bana ko za mongo za sumbo te ba kamadi ba kima mais moto ana loko alinga yo andako ya monaka na Jean 11 Yesu kena ko sekusa Lazare parce que alinga ki alanda ki tira kuna celui qui aime n'a pas de frontières. Donc moto a yaya ta yo zana Kongo moto a l'action de la COP au commissaire ennemi na yo moto a même mon église le lo ko sambela ko benge mopaka no obwa kisaye menzoka soki le onu soko koma to onu somona isa grâce mutu wana ta musu mtayaka wana olanda yo nzamba lola azana posa mitema na biso elinga bato congolais to africain et le que bomakaye eza manque d'amour l'amour du prochain ezo continue koloba yo kasusu balobi boye na 9e verset l'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui babi bolingo ya nzambe emonana ki ndenge nini
et monana ki tango nzambe atindaki mwana neka moko na mokilo pa kufa pona biso o nzoka soinga za bolingo na yo na kuti pla basalo mabe na boya mabe salam soki baloba mabe na yo lokola na mona ki yango te mwana témoigner yango ezate mais bolingo soki eza pasi non na konomona Régie balobi pona ye batinayoki bato batonga ye aza journaliste soki pe aza méchant mabe comme méchanceté et comme bébé musala nzambe longola yesu na bandi ko sambela celui qui a l'amour ne critique jamais celui qui a l'amour abandonne ka mututé alukaka ko sambela nanu comme ça nzambe posa na mi balé ko sala un pas vers cet homme pour na ko yebisa ye makamo amoneli yo pe muto ba ye ko yebisa makamo tu ne vas voir cette cœur d'amour comment que muto alingi nga ko yebisa nga et tu alungwa kuna makamo nango kota te non amour couvre une multitude de fautes. Basuki wanate. Balobi, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Balobi awa très bien. Nzamba mona na te. Ni toko lingaye aussi longtemps entre notre lingalité. Donc na église obeti maboko na église tala il y a des personnes, il y a des gens bas bamibali muso ba méchant akena ba apanza kama sala pa baninga mais moi sine na ndako azozanga eloko malonga elamba ezate moi sine famille moi c'est bana problème moi sine moi aider famille ezate mais ye mbongo na baba na ba makango olingi moi sona te comment olingi moi sina yo même likambo ya même tala moi sino olinga kaye maman na bango za poto ndeko na problème luka mbongo yo pesite croyez-vous que motema moi sino sepela mais soto lingani pas sine comme ya nani yanga comme ya ye do mobali yo pe moi si mobali na ba problème wala famille na ngate olinga ka famille na bino eza moni projet fo linga ndengo linga ka famille na yo linga pe famille mobali na yo ne olinga famille moi si na yo ne olinga famille ndenge olinga ka famille na yo linga pe famille moi si na yo bongo luka bolamu ekozala malamu bolingo ezali toujours Christ a nyokama qu'il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de souffrir à cause il y a bisotozala autokozalelo. C'est ça et lokozanga même na ba politicien na biso la mboka Congo to ya ba africain amour ezate tala na ba pays mingi ya ba mindele ba buzo bezala ka biso na ba africain ezate. Mona politicien wana na wana balobana te sina na Kinshasa na sikango mona muta IDPS ça solé muta lamuka sika komi corrompu muta lamuka so ntoka à part politique nous sommes tous des Africains ou des Congolais et des enfants de Dieu de ce que toi na capacité ko solola toi capacité ko sepela mais lokola tendance politique ya haine continue na mabinité na biso moi etos ala bien na batum sezate et puis ba pesio poste obalina kotia bandeko nomoko na kata ba poste ozo penser te que pasi ya Congo ko sila te pona ndeko na yo wana bandeko noti kanisa pe koto na batu ba edaka yo mukolo zaka député te bandeko no kate batu ba votaka yo metango leki de comme député au comme ministre la cabinet na wote bandeko na mais mukolo no luka ba voix ba voter yo mais okenda ko luka batu nyonso o mebenga soki sosa mboka c'est ça. Manque d'amour. Pasteur Esaïe, merci. Nous développer thème c'est bien. Est-ce que vous dites que dans l'église de la Bible, il amour? C'est-à-dire que dans l'église de la Bible, comment ce que repentance aux banga puisque dans l'église l'église mususu l'église na biso te l'église mususu
modifié dans le Rwanda. Non, alors l'église n'a yo. Le baba église mususu. Tu en général? Tu as l'église mususu, le baba église n'a bisoté. Pour nga bela l'église mususu baté à repentance. OK. OK, l'église est belée. Na yo passer Marcelo. L'église est belée. L'église est belée. Pasteur Esaïe, tous en Kinshasa, nous vivons à Kinshasa. Tu es dit que batama be mingi même ba protéger aux lobawana. Mais à l'église n'a bino. Mais baza ba chrétien cassé. Laisse-moi d'abord comment finir un peu avec ma pensée. Ba pasteur wana, ba politicien wana avec l'église na bino ba batma be. Ça veut dire que batu mingi o batir ba mbongo na ba église et belé za batu ya mabe. Alors bon banga côté ya repentance puisque mutu za père o bibake na yepé. Donc aux angi mutu mabongo église côté faillite. Ça veut dire que les gens qui viennent à l'église souvent batu après ça ba mbongo na église na bino ba batma be. Quand l'église est belé alors la kini botanga beaucoup côté ya mingi et pas moi ma ça veut dire que peut ça beaucoup za lobby mais pour côté ya repentance mutu a bongo la motema. Et vous condamnez que notre bolingo ok binope boza parce que je suis 100% Congo à 90% chrétien et ça moussa na bino vous ne faites rien na ebisayo premièrement na répéter loko ba église est belée baté à amour baté à repentance et belé baté à ngote nga na sali 2 dimanches na teshi l'amour te moto lobela na pesa ngo séminaire à tongo mom parce que na linga ki to comprendre que moninga na nga pa na difficulté lokola nga no ka posa mai pa ka posa mai nga pe na ka posa pongi pa ka posa pongi nga pe na posa na changer lamba pa ka posa ko changer lamba ce que azango te c'est que na capable pa ko memele nga na zana ce qui église eza bâti na esprit ya mbongo et côté à jamais repentance, n'a amour sincère. Mais ceux qui ont bâti na Christ, et côté à repentance, et côté à amour. Parce que Christ c'est lui-même l'amour. Ngai na te amour. Ngai na lobaka mieux vaut d'être crucifié à cause de la vérité que de crucifier la vérité. Mutuana oya ko kende na so la pesi ngambongo. Est-ce que Nzambe a ko prévoir te? Mukolo batu bazalaki te ko notikela Eli biloko kolia. Dieu a utilisé même les corbeaux. Soy moto après ça rayo a soutenaka œuvre ya Nzambe wa benga ba batu ba charge dans l'église puisque là beaucoup plus ba ba film sous ba façon de comment on appelle ça de Peter ba église no bazali ya bolim ça pour terre ba sandumba ba après l'église no ko sambela. Voilà. Église imaginez-vous ce que moi sandumba à l'église d'ailleurs à chaque rapidement mikie na une église so yote ote ya kibotika kidumba ya zawana parce que na ote te na osepela obanolanda na osenga nzamba sa la grâce tozo bato bazolinga makama nzambe te ya malamu basunga biso financièrement basunga ministère na ngai ona banda ko benga bino bozaka ba image boteala comment toteaka ngana teaka amour na teaka repentance na église d'abord na sala kango chaque fois na teaka amour et on a teaka amour na teaka ngo po batu ba koma nango so ke na mikolo na église pa so wana mwana so teaka mikolo etika bateaka so amour parce que l'amour c'est le clé ya bonzambe. Comment kozanga bolingo, comment kozanga te bolingo, so za pasteur te bolingo te, mais kanga Bible. Aso oyela ki mbongo, otami so pa mutu. Ngana ndimaka te ke mbongo e koza la première mission na biso. Nana kamoko na église utoza la yo journaliste oyaka wana. Omona mwasi wana ki paralysé ba sokola kaye ba mema kaye, mais atele matambola. Na sengi ba mbongo te. Nazoki ba na église na biso bazo sokola ye bazo kipe cette église tika peka ndengo na e ko tika la bongo te parce que bato bazo la nanga o ba mitema malamu ba yebe place ko sunga ya mwana parce que singane bato mbongo te parce que ça y on a fini monsieur Sili Silien bon et monsieur Sili on a fini maman monsieur Sili non nakatso mabe nakatso monsieur mabe
Voilà, merci de me connaître sur Anari Bisso. Voilà, j'étais avec, c'était Pasteur Esaïe qu'on avait réussi dans cette très belle chaîne concept Taocho. Abonnez-vous massivement. On a parlé le thème, c'était quoi le thème en question? L'amour du prochain. Et on te le bélit lelo. Bandeko, bon tenir sur Rivière et monsieur Zapenza, moulaïté contenu à temps, donc télévision Gonga. Merci aussi à Maman Fille Milandou, PDG Audace Milandou, qui dit vraiment vous bénisse. Batumoko extrêmement bon. Pasteur Esaïe, numéro de téléphone rapidement. En tout cas, numéro de téléphone est 09 98 065 105. Voilà. 09 98 065 105. Numéro de WhatsApp ya mwana. Na appel local na celle à Mini Orange. Ouais. 089 554 25 67. 089 554 25 67. Alors, nous avons na compte Facebook oyo la prédication ngele kaka. So côté pasteur Esaïe Manal Ndemba. Nazawana Congolais wa Kombo, Congolais mais Manal. Ah, on est à Kombo. Donc Ndemba comme nanga ngwana soko o ta côté au mona ke na ba culte nanga ya mardi ya dimanche ya jeudi to ba culte musa tongo ezala kaile kaka direct. On va demander la permission chez PDG Audace Milandou, Maman Fille Milandou. Je vais leur demander la permission pour que la prédication nayo et comment on les cas, les gens nous sommes en église. Donc là, ça ne dérange pas. On va parler de ça avec PDG Audace Milandou. Plus 243 090 735 31 03. Plus 243 090 735 31 03. C'est mon numéro de téléphone. On a fini. Merci, pasteur. Nous avons eu pour merci. Merci. On a remercié PDG Audace Milandou. Audace Milandou. On a remercié Bino et Maman Fille. Nzamba pambola bino bo continuer ko sala boye ko sunga ka pe biso to avancer les sous na makambo pe bato bele babi kanango nzamba pambola bino couple na bino nzamba mabino makaminene pe na remercier mutu nyonso mais na pambolio déjà yo za ba problème lokola makambo muke na lobi tanza muke ko regretter te parce que pour ba condition luka pe belé. Alors ceux qui partent soutiennent à Bino Zamakas, c'est que tu as une émission à 1 heure du temps. Il y a 2 heures du temps. Alors je crois que Bate Belé, pas moi vraiment, na combo na Yesu. Merci, c'est par ici que nous mettons un point terme dans cette émission d'aujourd'hui, un point final si vous voulez. Restez branchés sur Concept Touch et bonne suite des programmes. Bye bye.